Bonjour père, bonsoir bande konangai. Balobi lisolo Congo aza kosimba basali na nzambe ngai ya batute. Bango na bango. Tolandango tokolanda. Kaka na emission lelo ba vidéo na bango. Mais bo s'abonner na YouTube na biso lisolo ya Congo. Komika lisolo ya Congo okoti o like. Omi poni o s'abonner. Tokolandango kaka na emission lelo. Mais nakoloba mingi te bolanda bango moko ndenge balobi. Kapeli sumuta. Et ça eloko ya rekona ebite pourquoi va passer bazo kimelango parce que eloko oyo même la constitution ba nini collaboration entre l'état avec les confessions religieuses sont là. Mais ngai eloko zo kamisanga va passer bazo ndimate que non bazoa quelque chose et que bazaki ozo ateza moki ata un franc bazoa te. Donc caméra yango Denis Sibolia mbongo kabila. Oh mais to li atendenge. Bino ba pasteur yo Denis Mukuna. So na sale erreur olongola ngai. Hein? Na lobelo kote yo mo tanga. Pascal Mukuna. Sony Kafuta. Kiziamina Kibila Jean Oscar. Albert Katinza Mwanambo. Kindomba. Jean Bosco Kindomba. Bozara ba 9 wando kene mingi makamwana. Docteur Ngalasi. Nabosani na netkal mi balé. Maxina Rami balé on yo moko recherche na yo continue. Netkal na mi balé. Ne bino 9 wana ba leader wando kene mingi pa kabila. Albert Katinza na Albert Katinza. Ndebino kremo bando ke pa kabila bino na kizamina boliambo caméra yango wana que yo Denis le soke pena boye bosisi kizamina ta moi 5000 pour kizamina lobby azwa $1200 $1000 ezaki pour la publicité ya télévision na ye $200 ezaki ya transport et ça ko longa nda ko ne pa ya azwa 1200 ya publicité à TV na niveau là a wite pa na ina ndako la ma campagne kuna so ne peine ayeka rapport et pas Kindomba place ya tangi wana po azwa 1200 a continuer directeur commercial na été à 1200 tout naïe 100 000 wana ba pesa ki biso pour la mosala après ça partage na bozara 9 après ça partage pour ya zolo ba 1000 sur 4 atangi comme ya ba 5 pour na tozi pour na ba télévision bon le reste on est qui va bon il va rendre 100 000 mais ba ina 100 000 juro ya zolo ba la juro ya lo bazaki $1200 100 000 ce que ba toi est combien partage est combien ça le combien? On a eu ces jours-là 100 000. Wanaka Oyasi. Vous en avez combien de jours? Bon, on a trouvé 13, pas 100 000, on en a 13 personnes. Les organisations, tout ça qui. N'a pas le calcul. Bon, on a 13, mais 100 000. Mbalo, yo na kobi mitba ba to mabe. Donc yo kana bisa maman. Je na bisa yo. Attention avec la mort de Jésus, attention. Au monde tokei na ndako ya moyeji awa na site yango kitoko na nini belle vie ndako na sebwe esika na monaka cave bato babuma bato na kati je l'ai vu yo kanga na loba engagé penga na soloba engagé ngai bo banga na zoba na monaki tozalaki on a pas le président de la république ya kité tous les conseillers directeurs à cabinet ba gouverneur tout ba pasteur tout ça qui va sonner la kenza sauf sango na mona ba sango te comprenez de ça qui wana izaki nini hein mais tout est catholique tout est musengo mais mbongo combien bimaki wana quand kimbuta donner ta la catholique azalaki non catholique azalaki opposant ya Kabila hein la manifestation wana c'est quoi hein parce que catholique azalaki kunante pourquoi tant que mon pression en catholique eleki ba convoquer ba tona nyos na ba musulman tozalaki na kati bit nango za réunion ça m'a dit moi j'étais à l'intérieur bit nango ezaki yango ba mona ki bazo beta ba catholique ba soda ba kotaki na ba kiti na bango non hein to télé la catholique to panza bango parce que dans la même personnalité juridique mbongo to ke pana ba passer to ba passer te lelo boko et là on dit boko te ya bato boko prendre le bateau nini mais est-ce que pasteur passer nge faton yo lobby bongo yo pour yaki ton na lisanga na lobby na lisanga na zwaki mbongo te bo panza ba kita ba catholique camarade nga na bani moto na bisi bango yo kana biselo ko mbale camarade bendembele ko zwa mbongo ozumbongo signeti osimbo Kabila ki maele après c'est boye camarade zo bino o signé alors nga na bisi masana camarade bi ah nga ntake moto nzambe na boyi makila itanga parce que Apocalypse 6
verset 10 elobi tout na bango soka na verset bibi ko nzopesa nzamba na bango tu ba ose mission ba na mote tout na na ba beli yamba ba mote ba pesa bido nga nzopesa na mutu bango nyoso wana ba bibi lokote ba kanga na verset bango tout ba 13 apôtres Kidjami a 12 apôtres mais Kidjami na bango kende mingi te 13e na zo mona mingi te ngai na mona Kidjami na te mais pourcentage na ye derrière satangi e bango OK hein siko bi oli akamboate hein mais siko ozoli ya soupe ambo bi akamboate oleni olembo na matoko lona no ozomona hein olembo na matoko lona e polo ngali akamboate mais soupe ambo ozolia donc olembo na matoko la mbo mobimba ozo comprendre ngai combien de mbongo kimbuta bimisa kiwana po bakabula ba pasteur bazunga bibu ngana zwaki masala ngazwaki ngabi ani bien omone loko to juste bato bakufaki na ba marche makila oyo ndeko na ngai e ko toucher biso donc bato bomaki bango c'est que ça ba pasteur non mais ça complot non non baba ndimi ba ndimi tout ezalaki bango na pouvoir la Kabila il faut dire la vérité na kobanga nzambe na kobanga mutute hein donc makila bato ngai bisi master na bele ta kufa iyo mongo passer oduti bato bolingo mais osala baninga catholique mabe mais bon ça mon sengo te mais ba chrétien mabe ça dit quoi na zoate ay ko pesa ngai $5 ana futa transfert na kipe na mbongo te ko motela ke na mbongo na ngai na ke deuxième fois tolongo awa président toke na hôtel Venise basoni ba yiko se proclamer tout batalemi bango tout na Venise mbongo ya combien 3,500,000 moda simba ona c'est pas mbongo na mama Tina na ya Denis Lesi oh hein moda simba mbongo ata moda sinsa ki yango ba bengi soni baza ba escroc babengi ba soni babengi kaka kakenza bango na bango bayoka ba violon perminé mais kende na komwe ba pasteur tawana bana leçon moko ya kote ya basali batuté et puis c'est la honte boko telema liboso na cher pauvreté ya Dieu d'amour rien ce sont les gens qui ont détruit la République démocratique du Congo mais na kote lobby parce que Denis c'est pas lobby est-ce que yo bingale na yo sondo bingate bingale lo na Denis Zabi lelo na banda kala na bunda oki bazala loba yo bingai malamu te yo bingale na loba kala il faut ba yekola moto mando yamba bato malamu ezaki président Mobutu moto pe yamba bato malamu ezalaki au sommet Kimbuta bana batikali soki okeyi osongi okoregrete karibira na yote tozolo bango solo ba oyo mokonzi batambusaka mutu na nzambe pambazo ondi naza ko yebisa bino eloko oyo tango tobimi na présidence tomonaki mokonzi asalaki geste moko on dirait lipamboli landa biso boloko la biso tozelaka te tango tobimi eloko ngana tika na présidence kaka masuba pona kendeki defo na toilette tozu eloko te tozongi afina pe mutu mwa loboko te yo za ba escroc babengi ba soni babengi kaka kakenza bango na bango bayoka ba violon perminé mais kende na komwe ba pasteur tawana bana leçon moko ya kote ya basali batuté et puis c'est la honte boko telema liboso na cher pauvreté ya Dieu d'amour rien ce sont les gens qui ont détruit la République démocratique du Congo mais na kote lobby parce que Denis c'est pas lobby yo bingale lo est-ce que yo bingale na yo sondo bingate bingale lo na Denis Zabi lelo na banda kala na bunda oki bazala loba yo bingai malamu te yo bingale na loba kala Denis Zabi loko moko malonga wana te parce que biloko tu alobi awa pour faire Denis Zabi alobi lo malonga mais c'est biloko makasi na biloko ngala lobe le ki wana banda kala loko na lobi ama so alobi ali mbongo bo ese est-ce que ça qui est na plan pour détruire catholique aloba yango mbongo baliaki yani mbongo bango baliaki yani plan nini ezalaki lelo wana oyo bazwaki ba stratégie nini ya musala ni alobi yango ce sont les gens qui ont le sang dans leurs mains bazane loko ya comprendre batoté mbala sima. Merci bolandi bango ndenge balobi boyoki bino moko bo s'abonner bo liker naye kopesa merci na bato ba soutenaka lisolo Congo Junior Kialunda les jeunes patrons oyo ya Cape Town Afrique du Sud napesi mbote na André Marc oyo ya Mami Chala napesi mbote
na fisto mweni oyo ya mwasi ya pembe na pesi Niclette oyo ya bobi batantu ya lisolo ya Congo na fondation na pesi epe bambote na pesi mbote na bajo batantu Charlotte batantu bawana bazali ko soutenir nga elongo na bana komi na bandal tobosa na te Kirciville 63 501 yangonde makambo bosabone bo like tokoloba bosolo poni bosolo esikola bino te bosolo ekosikola biso lokuta awa tolobaka te bo soutenir mokonzi na biso yende nzamba pesi to bondela pona tina nae président Félix Antoine Tshisekedi elongo na mama Denise Nyakero bo s'abonner bo like boko comprendre poni na lobaki biloko mususu président il faut longolango. Merci. Bayo na ba congolais, ba kinois, banakin, bana ya Congo mobimba. Bo soutenir lisolo ya Congo. Bayo.